JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote mbote na balanyoso ya JDK mopa wa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo kopesa soda na bino ya mikili. Bande kona oza mulaite na ye pour s'adresser na écurie association ya ba randonnière ya ba rando, association ya batamaboma, ya ba bolole, association ya ba kizengi, association ya bato yo babebisi communauté. Na yango avana ke musika na kosenga na bino sotu obolinga soda ya poto to s'abonner na chaîne na bino na kombo ya JDK Mopao TV. Bobo sanate ko cliquer la cloche de notification. Vous avez un j'aime, vous avez un commentaire, et ça va bien, et ça va wow. Bandeko, le long naye, kolobela, kosala analyse, ya liwa, ya mama, ya Grace Mbizi. Et ça va sujet au ngai personnellement dans le belaraté. Basi jonga na kota ngote parce ya basi jo batama boma mityo sala raté spirituellement basi babunga nzela basi babeba teka milimo na bango na luka mbongo milimo na bateka ya kofinga ba mama baninga pona luka mbongo kofinga ba tata baninga pona luka mbongo kofinga bana baninga handicap ya bana baninga nyuso na pona luka mbongo. Alors lelo Grace Mbizi akufeli maman avant que le musika na représenter ma sincère condoléance le plus attristé na Yemoko Grace Mbizi ainsi que à ses amis, entourage naye et puis toute la famille Mbizi. En tout cas, du courage. Encore une fois, je vous présente mes sincères condoléances le plus attristées. Alors, nae sikoyo to solo la mwa muke awa ezalaka pembe pembe vérité vérité nyaka kopesa conseil. Na olinga bongo na liboso ba vidéo ya Grace Mbizi azolela mama na ye. Lorsque je vous dis que la maman est précieuse, la maman est unique. Maman zali être moko ba remplacer kaite, ba changer kaite. Vous devez comprendre que on ne joue pas avec la maman des autres. Vous devez aussi apprendre à respecter les mamans des autres, les parents des autres et les enfants des autres. N'ayez bien que dans la communauté, 80%, surtout dans ma maman, ce sont des illettrés, des idiotes, des abrutis. Celui qui vivre dans la communauté, c'est plus ma maman. Puisque ma logique est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. Alors, quand on a maman comportement de maman, il y a une communauté, société, il y a kufa. Bakobina kana ba TikTok,
kolakisaka banzoto komitikaka partie intime ya basi mabele nyonso libanda bolimbisa ngai batondelo nyonso libanda makambo nyonso binzoto mipende makambo tu na bareseau sociaux bolukela kaka mbongo respect valeur ya mwasi eza lisusu te. Alors oyo lelo naye kobeta sete ezali Grace Mbizi soi-disant alobaka azali star. Mais to beta sete to alobaki star na Congo azalaka te même na niveau ya ba star na biso ba musicien na biso batali kolo kuna ba sala muziki ba betaka ba bale bani tout star azati. Milliardaire azate millionnaire azati. Eza likambo na jalousie te. Eza likambo na ennemi te, eza likambo na kanda te. Eza soda ya poto ngai na yo pembe pembe vérité vérité. Alors, Grace Mbizi azolela mama na ye. Otala Grace Mbizi azolela mama na ye. Grace Mbizi azolela mama na ye, mais na modèle nini azolela mama na ye, tolanda bongo tosala ba commentaire après. Bandeko wana ya video ya liboso ya mibale zoya. Grace Mbizi alobi atindaki bambongo kaka lobi atindaki bambongo mpona mama na ye. Alobaki soki mama na ye ayoki bien akokende kopema na Dubai na mwana mosala na ye. Mais nga question na ezali Grace Mbizi asalaka te.
Grâce Mbizi banda ya poto na fiche de paye te asala te. To sur la pembe likambo na zuwa ezate na yebi que Grâce Mbizi akufeli maman. Mais là on est aussi obligé de dire les choses comme elles sont. Mbongo nini o Grâce Mbizi aza nango salaire nini o aza nango o ya gagner na poto fiche de paye ezate salaire ezate asala te banda ya poto ba lié sakaye ba futela ka ndaku ba kabela ka ye ba lataka mwana ye enfin tout basai la kaye na ba komona bango ya bato ba bela tous les jours ya Willy Moucheni na mona pasi Willy Moucheni na mona pasi mais Willy Moucheni akenda musala na Dijon to la ba pongite pona bato yo ba Grâce Mbizi lelo Grâce Mbizi ko reconnaître valeur ya maman bandeko solo la awa boza na kati ya la bonne adresse c'est-à-dire awa boza na kati ya bato bana cerveau et sala boania bato mayele awa na kati ya chaîne oyo bato mayele c'est-à-dire awa na yo finga te ba finga te na ozongisa nde bato maboma na nzela na olinga na zongisa bato na nzela surtout bato ba association écurie bifinga finga ba polémique ezanga tina ba rendre ezanga tina les bololais o ba bomi communauté ba BBC communauté na niveau ya osakanati yango il faut zongisa bango na nzela awa te ko sur la pembe vérité et en même temps soda ya poto na zanga na pour sa conseil kwaza na mato ya uyoka kwaza na motema kondima toujours continuer ma solo Grâce Mbizi azolela elo esalinga pasi malgré maman kufi alali Grâce Mbizi akende kaka na ki orgueil na ye akende kaka na ki prétention na ye akende kaka na ki vantard na ye na kati ya ba réseaux sociaux na live bomoni wana ezaki live bana ko sala Grâce Mbizi bande ko sala live ba obenga benga a répondre te pour na kati ya live na ye ya ba rando bande ko fingana na Karine Mokonzi na landaki yango ako yipsa Karine Mokonzi ba solo la même temps na les Kechu au boyebi wana ba solo la ba finga Karine Mokonzi na kametali mikanda Karine Mokonzi na mukanda te Karine Mokonzi mama na yo soki mama soki komoni za soki mama chanteur soki komoni soki na éviter soki komoni wana mama na yo kutu mama na za ndoki mama na yo za boye mama na yo za boye mama na yo boye Karine Mokonzi mwana na yo azanga mukanda Karine Mokonzi ozarata na carte vitale te ozarana mukanda te yo boye to kobenga mbila ba okanga yo mama na yo kuna boye kofinga mama baninga yango yo tuna sko question na bino bato écurie ya mafinga o finga ba mama baninga tiko mama ya Grâce Mbizi akufi est-ce que boko tuya ko finga Grâce Mbizi li ya mama na yo puisque mama ngo akufi boza na respect ya banzoto na bino moko basi te tiko mama akufi boko tuya ko finga kaka li ya mama na yo ne ko zongela yo Grâce Mbizi kaka la même question malgré ba douleur okufeli mama na poser une question. Est-ce que maman le kola kufi boya lali ba mama baninga batikali okofinga kaka o continuer kofinga kaka ou bien o tiki à partir ya lelo? Est-ce que vous avez conscience à partir ya lelo que maman est unique, une maman est précieuse, les mamans des autres on doit les respecter, il faut apprendre à respecter les mamans des autres. Il faut apprendre à respecter les parents des autres. Il faut apprendre à respecter les enfants des autres. Grâce Mbizi ozana mwana ndako. Mama zaka moko. Mudogo abarambwa aloba bolingo. Bolingo zaka nango ebele kasi bolingo zaka moko. Ba mama bazaka na bango ebele te o mata o kita mama zalaka moko et azali irremplaçable. Lelo o mona valeur ya mama ozolela mama na ngai mama na ngai mama na ngai ma mère mama na ngai na tingeli ba mbongo mais na ina ba na yo Grâce Mbizi
na bandeko nyonso ya barando mbongo esomba liwa te mbongo ekoki kosomba liwa te eza nde bizaleli soki bizaleli na bino ezalaka malamu ntango mosusu nzambe oyo bino kozwaka ye lokola masa na bino mpo bomankaka respect na nzambe bokokanisa nzambe aza masa na bino Grace Mbizi nalandi video na ye awa kaka ndenge aza koleleza na kati awa akobelela na nzambe abi nzambe ozwilinga mama mpona nini nzambe falotikela nga mama na ngai napesaka ye nyonso nasalelaka ye nyonso na bande kolinga kutu akende kopemba na Dubai. Mais pourquoi oya koloba yango na ba réseaux sociaux? Pourquoi okata live te ozwi bamiyoyo nyonso? Est-ce que bosi bomona star aolela moto akufi na famille na ye to mama na ye to papa na ye to mwana na ye star azolela en live atiki miyoyo nyonso libanda basoi nyonso aza kotanga miyoyo aza kotanga basoi aza kozwa ta temps s'essuyer te ya kopangusa te et puis kaka kolela wana mama na ngai natindaki bambongo ale ake koluka porte-monnaie afongoli aolakisa bambongo oyo atindaki mama na ye. Est-ce que bambongo esombaka liwa? Bandeko na ngai malgré mama akufi mais ozokende kaka koloba ke nalingaki akende Dubai na banda kolinga akende Dubai mais oza kowelela Dubai yango yo na nani? Oza kowelela Dubai yango yo na nani? Botika ba concurrence botika ba matalana ezosunga te malgré okufeli mama mais oza kaka na kati ya live oza kolela na live ozwi maquillage otiki ozwi ba boucle d'oreille ya minene otie mais nazo comprendre les sociétés communauté oyo est-ce eza ya bato maboma ya banyama to eza ya bato. Mama akufi mais vanda na mabele vanda kimia kata kamera kata ba live tika nyonso linga bato ba comprendre yo baya ko assister yo izo unizo zanga bino ezaka mayele ezaka bwanya sagesse ezate ni intelligence pesate bozaka tellement koluka mbongo ya ko finga ba mama baninga ko tshaka ba mama baninga ba miniature papa baninga na ba miniature bana baninga na ba miniature nyonso mbongo mbongo mpe bozwaka bosaka na mpe loko moko te po nkile lo balesa bino kaka bakabela bino kaka. Alors bandeko na ngai Grace Mbizi akufeli mama en plein live. C'est-à-dire que Grace Mbizi tant que soit na Karine Mokonzi au fin de Karine Mokonzi va obenga ye en même temps na kunana moka que maman a commis gravement malade. Il faut pas côté na réanimation et c'est nga bambongo babanda babanda ko benga Grace Mbizi bengaka Grace Mbizi kuna kutu téléphone soka monika atiki ye kaka na Karine Mokonzi ye kaka rando ye kaka mafinga mama na yo mama Chantal mama boye mama Kindoki mama boye mama na yo bolole mama na yo ndumba mama na yo boye mama na yo mama lipo ya mama kaka bongo Grace Mbizi na téléphone na ba réseaux sociaux bomo na ngezali na nango awa babengi balembi ti mama yo kata motema Grace Mbizi kaka na kata ba live na ye au finga mama ya baninga mususu mais mama na ye sa kufi. Alors batu na bango ko bakabila bo mbongo parce que la numéro est benga Grace Mbizi ba numéro ya Congo là on a bien numéro na bango soki 242 mte benga ye e bengi ezuete ti 240 bandi ko benga ezuete parce que zo yamba te pour na live azo finga batu ti babengi ti batu na ye oyo bakabila ye bambongo tango siko muni téléphone wana oyo batu bakabila ye bambongo kwa baza ko ba 50 téléphone le téléphone wa yebi ke ona yamba onga pona batu bakabila nga bambongo ta muni ya batu bakabaka bambongo ebengi aye ko yamba tanga yambi bazo lipsa ye. Mais Grace Mbizi on t'appelle depuis presque une heure du temps on t'appelle yo en live mais ba benga yo maman auti kotika biso ta maman vient de nous quitter. Grace Mbizi on ndimate kuna mutabenga ki akati téléphone Grace Mbizi abandi matanga abandi kolela en live et on bomoni Grace Mbizi en live azolela alobi
na mama na ngai te, na mama na ngai te. Botia mama na ngai na ba miniature na bino te. Mama na ngai se akufi. Botia mama na ngai te, na 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 mama na ngai te. Mais quand on vous dit que la maman est unique, on doit respecter les mamans des autres. Je le dis au pluriel. Prenez conscience. Revenez sur terre. Revenez sur terre. Vous comprendre, vous avoir conscience l'élo. Et maman ba sakanaka na yete. Maman zali nzambe ya se. Botika kofinga ba mama ya baninga. Botika kofinga ba mama ya baninga. Et nous, grâce à vous, reconnaître que maman nangaï, maman nangaï, botienne la miniatureté. Et je vous demande, je recommande à tout le monde, à Tabarando, à Bololé Barando, association Barando, écurie randonnière, écurie Bazoba, Bazoba, botika maman ya grâce, qu'elle se repose en paix. Nameka kumona mutute ameka kotia maman ya grâce na miniature. Nameka kutu komona binote. C'est moi qui va vous porter plainte. Ceux qui n'a revu, n'a revoir, n'a moni, n'a chaîne moko botieli sous maman ya grâce mbizi. Oyo ase akufi na ye. Oyo bosi bo finga, intimité na ye nyonso bosi bo bilisa libanda. Bali ya mama tout bosi bo finga lelo alali. Botika ye apema na kimia. Oya kolinga ko accompagner grâce mbizi na ba douleur oyo. C'est bien. Oyo pa lingite po boza ba tamite mamabe, boza ba tabarando, ezakaka yo mdoyeba. Mais na lingi komona bino lisusu te botia ba mama ya baninga na ba réseaux sociaux na bino, na ba miniature na bino, na ba TikTok na bino, na ba émission na bino ya ba bololé. Communauté ya ba bololé na ba bololé. Nanu namona makambo te. Nanu namona makambo te na osala bino émission oyo bozwa conscience lelo. Grâce mbizi bolanda. Bolimbi sangai. Grâce mbizi alobi mama botinga, mama botinga, mama botingai. Bongo bato oyo finga kaba mama na bango, babotama na nzete. Babotama na nzete. Et là, on a olinga bozwa conscience yango wana, c'est-à-dire que tant lelo yozo lela, ozo reconnaître que mama botanga kei, mama botanga botika ngana lela mama nanga zalaki nyoso pona ngai. Bongo ba oyo bo finga kana barando, ba mama na bango bazalaka ba nyoso pona bango te. Est-ce que mama na bango bazaba nzete? Est-ce que mama na bango bazaba belima? Bozwa conscience. Et là, on a remettre la c'était lelo za conscience. Prenez conscience, bande konanga ya basi, ya barando. Alors, tout le blaka bato barando lelo. Grâce mbizi, j'espère de tout mon cœur que okozwa mayele, okozwa conscience. Je sais que ce qui lelo nyoso eleki malamu pona maman akundami makamuto sili ozongela ka buzoba oyo. Ofinga kaka ba mama ya baninga. Mais na eko telemela bino surtout lelo
prenez conscience. Vraiment, s'il vous plaît, bon respectez ma maman et baninga, bon respectez ma maman baninga. Dès aujourd'hui, sur aujourd'hui, voice oyo, oyo qui grâce mbizi nazo lela, oyo qui soda apote nazo loba, botika kotia ba miniature na bino ba maman et baninga, botika kofinga ba lia ba maman baninga, botika kofinga ba lika ya ba tata ya baninga, botika kofinga ba défaut ba handicap ya bana ya baninga, botika boyoka kibino mo bolandi grâce mbizi awa ndenge aza ko sabola Karine Mokonzi na mama ya Karine Mokonzi ao finga na mwana ya Karine Mokonzi ao finga Karine Mokonzi makambo nyonso tu ya mabe pendant que aza en live mama na ye azokufa ao kata motema pona nini ezali kaka ba signe oyo nzamba aza kolakisa bino ke botika makambo oyo ça ne paye pas. Ça ne paye pas, bandeko na ngai. Mama zakaka mama nga sole ya poto na lobaka. Ata oyeli ngai ndenge nini. Yo mama na yo azaki azaboye. Mama na za ndoki. Mama na yo alingaka lia yo kutu. Mama na yo kutu boye. Ngai sole ya poto vraiment ngai. Tango na obota maboye. Mama mta obota nga omona pasi entre la vie et la mort. Mama sali tuna bima. Mama zo futela ngai mbongo na kende classe. Natangi école gardienne, natangi école primaire, natangi soki ba secondaire, natangi université, na sisi ba classe nyonso. Ti na ye poto, mama lienga te, mama bominga te, mama salinga mabete, au contraire seigneur mama zalinga ina bomba. Bino bobi mama nanga za ndoki, mama nanga ko lianga yi. Bandeko nanga mama nanga za la ndoki. Azala soki motema mabe, azala soki nini. Elle reste ma mère de cœur de toute ma vie. Mama ya ndoki azalaka te, mama botiyo alio te banda oza kokola oza onzi osisi classe. Allez, alio te oye okoma na âge soki ya 50 ans, 55 ans, 60 ans mama ya odia yo. Bandeko na ngai mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous réfléchissez? Mais ce n'est pas possible. Vous avez un moi bateau. Tant vous avez un maman de l'Obandoki. Mais n'a pas ce qui l'on est sur Rabino. Ngai maman n'a ata ou annoncé. Ata yemoko maman lobi. Soda poto. Na maman lufungula. Nazara nangandoki. Na obanaye maman. Tika oloba. Oza maman nangai. Tika na oloba. Oza maman nangai. Tu resteras ma mère. Ozara maman nangai toute ma vie. Ozara ndoki, tu es ma mère. Maman zalaka moko. Ba remplace ka yete. Ba bolingoza nango belé bolingoza zalaka moko. Donc maman zalaka moko. Et on te éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. La maman nangai beaucoup éduquer une nation ndenge nini na ba bolole ya boye na ba buzoba ya boye siko web sangai boko tira ko finga mama ya Grâce Mbizi to boko tika yo pe Grâce Mbizi est-ce ko nyera ko finga mama baninga to otika bosa ila ba commentaire le ko na méchant na kanda ya communauté oyo plus ba mama na obet la bino c'était ba mama na otika bino te ba mama bino batu bobota biso o mena biso 9 mois na libomo tant bokinda ko bota biso izaka la vie ou la mort boko koma ba bolole ba kisengi ba zoba na niveau oyo ka pona mboka mbongo na ba TikTok na ba réseaux sociaux na ba YouTube eza ko sala bino nini bo finga na kaboye eza ko pesa bino nini bo finga na kaboye. Grâce Mbizi ete ya yo ba mama ya écurie mafinga barando ba bolole ba kizengi ba mama ya association mafinga rando bote yama ete ya bino bozwa conscience lelo ezali ya mama ya Grâce Mbizi mutalali lobi ko kozala ya yo ya ye kuna ya bango kuna bandeko na ngai prenez conscience. Changeons nos mentalités.
tobima na ba anti-valeur, bo changer ba mentalité na bino, ba maman, bo changer bizaleli na bino, bo changer ba comportement na bino. Botika kofinga ka banzoto ya ba mama ya baninga, botika kofinga ka banzoto ya ba papa ya baninga, botika kofinga ka bana ya baninga, ba handicap, mwana soka za aveugle, abotani bongo nzambe mutalingaki, mwana soka za kizengi, soka za bolole, so cause nyonso za cause na bino, ba comportement na bino mutu ezo sala ke lelo bana bino bazana ba vie oyo. Lelo oyo grâce mbizi ayi koyeba valeur ya maman. Est-ce que grâce mbizi tia botama tia commune ngaza lelo we ayi ba valeur ya maman ti? Ayi ba valeur ya maman kufi. Et puis au vent d'ata niente ni sous moi qui vanta alila ke de Dubaï. OK, Dubaï na mbongo ni pour ça rater. On a salaire té, on a fiche de paye té. Ande on ngai, bolingi to la bino ka vérité leur nyonso. Boza ebele banda boya poto pour ça rater. Baza koliesa bino, baza komelisa bino mali, bakomelisa bino mabele, baza kosombela bino nyonso na ndaku, babino na biso na ndaku boza na misu ya kimuyibi, ba mibali bolingaka ya miyibi, bayiba partout, baza kobongisa bino boza kaka kolakisa matalana na ba réseaux sociaux ke bonga bokoka. Kasi bonga bokoka boza ba star. Pourquoi bolelaka? Pourquoi bolelaka? Nyonso basalela bino. Mais vous avez manqué bateau à 5 heures du matin, vous manquez bon respect. Alors, nous avons dit conscience de chacun et chacune et au sala. Communauté Oyo et Senga, babalusa mabele pour nous donner la conscience. Ba maman muziki, bino que vous avez conscience. Ba maman nyonso na yobeta sete awa bozwa conscience malgré na lobele ba maman ya barando mais bino so bozaka ba maman bozwa conscience botika ba maman ba na ba place na bango botika kokota ba maman na biso na ba makamu na bino ya buzoba botika kokota ba papa na makamu na buzoba botika bana na bino bavanda libanda ya makamu na bino bosala ba bosoto na bino ba buzoba na bino na bino na yobetla mo sete mbaloyo on a komona ye bolanda soda ya poto bien on a komona ye atie mama ya muninga to papa ya muninga to bana ya baninga na miniature na ye chaîne wana ekangama ngana okanga yango na ligne ya no vérité mais na bo comprendre ngana okanga chaîne na yo soki na moni kaka boye banga boyo banga bien dans sa blague là je suis pas là pour rigoler là je ne plaisante pas là je suis sérieux vénère oyo na komona ili susu na lelo na moni grâce mbiza olela mama na ye à reconnaître les valeurs ya mama et puis bino ba obo sa ba live tout ba ni tout bo mona ndeni grâce mbiza zolela na bino ba entourage ya grâce mbizi na bino oyo ba ami ya grâce mbizi na bino oyo soki ba fanatique ya grâce mbizi oyo na grâce mbizi il est temps c'est le moment de lui donner des conseils c'est le moment de lui donner des conseils d'arrêter d'insulter les mamans des autres les parents des autres les enfants des autres oyo na komona kaka miniature so ni chaîne na yo kangama nango te o sola ya poto ngam na okanga yango na kango ndeni meka ngai na yebi place nini oyo bakangelaka ba chaîne ngai na vandaka na bato oyo bayebi musala wana ndenge ezalaka na kati ya musala na salaka toza na cybercriminel oyo bayebi makambo nyonso il suffit kaka nazwa chaîne na yo oyo tiaki mama ya bato to papa ya bato to mwana ya bato na miniature na ye to na miniature na yo nazwi kaka chaîne na yo na pesi kuna ba bloquer yo chaîne ba bloquer yo chaîne à partir ya lelo bobima na kati ya buzoba ba conscience na bino esala botika grâce mbizi alela mama na ye tranquillement laissez sa maman se reposer en paix. En paix. Laissez la maman de grâce mbizi se reposer en paix.
Là, elle est partie pour des bons. Qu'elle se repose en paix. Laissez Grace Mbizi tranquille, laissez la maman de Grace Mbizi tranquille. Pour accompagner, ceux qui vont accompagner, vous les naïe ensemble. Parce que les lakana mutoyo azana matanga. Donc azana matanga, ceux qui les naïe, beaucoup les naïe. Ceux qui les naïe, parce que on a mis bata barando, on a mis bata mité na mabe, mais botikaye tranquille, azana matanga naïe, na batu naïe. Voilà, moi je suis ni pour Grace Mbizi, ni pour d'autres. Batu wana nyonso ya bekiri na finga ya barando na linga kabilo kutute. Na linga ka kutu bino ko sentir bino kutute donc nazaka na méchant so no mona bino. D'ailleurs barando na bino ngalanda ngote. Mais na linga nepse noka ke botika. Na yebi ke botika te. Mais na lingi botika, bozo conscience, bo finga na bino et botika ba mama libanda, botika ba papa libanda, botika bana libanda. J'espère que toyokani. Waza na matoya koyoka. Asala nini. Waza na motema kondima. Asala nini. Soda ya poto na kusuka awa. Merci na bino on sobolanda na soda ya poto. Merci na bino oyo bosa ba commentaire. Na kozela ba commentaire na bino. Na kozela vraiment ba j'aime na bino. Boya ebele ko s'abonner na chaîne na bino ya malamu yangoyo. Ah vous êtes dans la bonne adresse. Ah vous êtes dans la bonne adresse. Awa kaka pepele, vérité et ba conseil. Voilà, Sukiawa, merci. Comment beau s'abonner et belé, objectif 1500 abonnés. To kota kala mingi na 1000 abonnés, nzambe vraiment asunga bino, pour koti sa na 1000 abonnés et beau enchaîner to kende na 1500 abonnés. Merci beaucoup. Na Sukiawa, comme la prochaine émission, bande konanga ya basi, ba rando, polémique, bozala mayele, bozwa conscience, botika kofinga ba mama ya baninga. Grace Mbizi akufeli maman et sincère condoléances à toute la famille Mbizi. À bon attendeur, Yaboye, Ezalate, Sozana Bino Mikili, JDK Mopa Mokonzi, comme la prochaine émission. Ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.